avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai, bienvenue dans ce nouveau numéro Masolo na député bandeko balandi. Tozali toujours au rendez-vous nantina kopesa bino bantsango ya République démocratique du Congo Masolo na député à mokola lelo mokolini samedi 11 mai 2024. Oui, nous allons échanger sur ce plateau. Alors nous aurons des grandes révélations autour, il y a 6G d'actualité, enjeu de l'heure, ils ont suscité débat, Félix Tshisekedi Tshilombo, alingi pe asala jeloko la Kabila, ko changer constitution pour na ba intérêt na yeto, ba intérêt ya mboka. Des révélations j'ai dans ces numéros de Masolo na député, et la situation sécuritaire na partie est ya mboka na biso, nous en sommes où? Les gens en parlent, conditions de vie sociale à bas congolais, et ali bongo très difficile, c'est-à-dire ils ont un groupe moko ya ba individu oyo bango ba se retrouvaka. Ba révélation ekozala dans ces numéros de Masolo na député bande konanga tokobeta mo mukeli solo na oyo etali bongo gestion ya ba élection na mboka na biso République démocratique du Congo. Sans plus tarder, toko solo lango na maître Fikiri azali bongo cadre na parti politique Action commune pour la République qui a ndeko Eliezer Tambwe moi na kololo pango. Maître Fikiri azali avocat, il y a droit de l'homme awa na mboka na biso. C'est pourquoi to lobby question sécuritaire ezali bongo au cœur ya ba échange na biso toko beta lisu di solo ya révision ya constitution. Est-ce que mokonzi mboka azali na esprit moko ya pelengendu sima wana tote ba révélation c'est dans ces numéros. Maître Fikiri, bonjour et bienvenue. En tout cas, sincèrement, merci. Première fois que tu as émission na yo. Merci. Et puis nazo sepela trop na landarayo trop depuis US na landarayo malamu. Merci beaucoup. Et puis na sepela ka trop musalo sala ka vraiment et sala ka biso et sengo makasi. Ça nous va droit au cœur. Bonne santé. Très bien, par la grâce de Dieu. Nabengo maître to capable. Ah, maître c'est bon, capable c'est bon. Oh kaka eza. Et yo pona moko entre les deux. Maître. Ouais, maître. Ah, osundoli qui pas capable papa. Capable Sophie Kakoudi attaquer. Capable Jacques Kambaï attaquer. Pona maman nangai. Osundoli qui capable. Tika qui maître pembeni. Capable ouais. Alors, boni partie est ya mboka na biso to ebi ki ofanda mingi kuna. Comment ça se passe? En tout cas, est c'est un problème. Ils ont un problème ebele kaka ndenge Kinshasa ils ont un problème nango mais ba problème à est za ebele surtout sur le plan sécuritaire. Après tout ça pe na ba problème ebele pour na ba sur le plan ya banzela. OK. Sur le plan ya banzela tout ça na problème moko ya kosakana te parce que vous pouvez imaginer que ceux qui ozo kende na Bukavu vers Uvira. Oui. Il faut passer par le Rwanda. Or que tous en attendez. Sokozo Olongo Bukavu vers Uvira, il faut passer par les Rwanda. Il faut passer par les Rwanda. Comment ça? Parce que tous en a banzelate. Et puis na sala qui plaidoirie to na senga qui président de la République et moko abimisa biso na kati ya soni wana. Tozali na nzela na biso ya ngomo. Na lobaki to compacter nzela wana. N'imfiske ko compacter comme ça to utiliser nzela na biso parce que nzela ezali mais ezali na ba condition moko malamu teza mabe makas. Donc nous sommes obligés depuis des années, depuis le temps de Kabila. Ce n'est pas le problème que Félix a hérité yango. Mais ça depuis le temps de Kabila. Tozo kita Uvira, ville ozana plus ya 1 million d'habitants. Mais nzela ezate. Nzela ezate. Bande on a biso nyonso ya Fizi, ya Bubembe, ya plein de la Ruzizi, ya côté à Lemera, pona kokende Bukavu. Donc ville na bango, il faut baleka na Rwanda. Baleka na Rwanda, comment vous pouvez expliquer ça? Bakoleka par nzela c'est ou bien il faut kaka nzela kaka oyo eza donc toza na Ruzizi 1 au côté na Kamanyola. Kamanyola oiko bima na Bukavu Ruzizi 2. Vous comprenez? Okay. Donc toza na nzela na biso mais nzela na biso ezali mabe makasi. Yango tozali ko benga bato ya bato ya nani ya
il y a office de route basala makasi basala tout ce qu'il faut surtout na temps oyo tozana bitumba to compacter ne fisque compacter nzela wana comme ça tozala bazongisela biso dignité na biso donc là biso to mitunaka est-ce que ba considéraka biso kuna comme des Rwandais ou bien nous sommes considérés comme des Congolais. Et pendant cette période, comment ça se passe? Est-ce que... Et ce n'est pas seulement là-bas. Oui. Hein? Oui, je vous en prie. Goma baza na même problème. Okay. Pona ko kende na ba ville mususu neti ville ya munene donc na bosani kombo ya ville mais je vais vous signaler ça. Oui. Bango pe ba utiliser kanzela ya Rwanda. Goma baza na même problème. Il faut ba utiliser nzela ya Rwanda pona ko kende na koyebisa yo ville yango. Oui. Vraiment na bosani yango. Donc il y a de l'handicap pona ko accéder na ville mususu. Il faut toujours il y a irrégularité na chef il y a gouvernement pour rebongisa nzela je crois. Et puis Waneza depuis temps à Kabila, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ça, mais comme Félix est quand même un compatriote Ozali déterminé à kosilisa makambo yango, il faut atala makambo et ça tellement important pour na biso. Alors qui est à la base? Est-ce que Eza Yemoko président de la République ou bien ce sont ses coéquipiers habitants? Il y a en fait disons Batoyo, Bazar, parce que Goma Lelo, parti Est, Bazar représenté Ming dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas compter moins de 10 ministres ou 15 au Bazali na Katia gouvernement. Est-ce que ils ont mauvaise foi, il y a notable, soit leader, il y a Kouenwana, ou bien ils ont mauvaise foi, il y a président de la République qui ne veut pas régler cette situation parce que le but que c'est depuis le temps de Kabila, en fait, chef pouvait régler ça. Oyebi problème biso na Congo tozanango ezali d'abord problème ya bakoya na ba marché ya kotonga banzela. Différence entre biso ba congolais tolo bana ba arabe. Oui. Papa a cause la président ya mboka. A eu contrat à pesi yango nande konaye ou bien mwana naye. Je donne que ça c'est tout exemple nazo pesa. Oui. Ozu même contrat ya kotonga nzela opesi yango na un arabe atongela yo nzela mwana ya président pe ou bien mwana ya roi. Différence entre Congo mwana ya roi ya arabe akotonga nzela mais na biso de chez biso na Congo mwana ya président ou bien cousin ya président ou bien mutu moko boyi proche ya président bakotonga nzela yango te. C'est ça la différence. Et bakolia yango. Mais vous savez ça très bien. Je ne suis pas en train de dire que Bazouaki Mwambongo a pesi yango, mais c'est ce qui se passe chez nous. Beaucoup zoa ba contrat bo pesi yango na ba privé wanezaka kabana na bango bato na bango. Bakolia mbongo entre bango. Et ba privé aussi, n'oublions pas qu'il y a un problème cette histoire, il y a cette fameuse histoire il y a rétrocession. Bakoya pona rotonga nzela mais ils a cop. Bakoya pona rotonga nzela allez mettre fikiri ngai siko na opesa mbongo ya nini. Moi, je vais gagner quoi dans tout ça? Quand le partenaire arrive, il bazokima pour la plupart parce que la taxe, na ba rétrocession et on dit na partie. Eza mabe parce que moi je me souviens très bien na tango wa Kabila nazala ki na contrat ko sala programme ya Prix oya matata ponyo. To yaka ki na projet pe ya kotonga 1000 écoles par an. 1000 écoles wana balingaki bati yango na projet déjà gouvernement comme nango Prix. Donc to tonga 1000 écoles par an. Moi je suis venu avec quelque chose à 100 et quelques millions de dollars. Tozaki na bateau bakotonga. Mais tala bazo tout na biso to pesa 18% ya mbongo wana. Na gouvernement. Na gouvernement kaka bateau moko boye basala yango. Moi qui est venu avec les gens qui devraient construire. Je n'ai pas condition parce que je veux que chez moi change. Bazana besoin ya koya basala ba projet pilote bati ya ba ordinateur en kati ya ba école. Donc moi je sais exactement ce qu'ils sont en train de parler. Chez nous, tous en a culture à mabe. Moto azoya na contrat ya bien pour que mboka ait changé, mais tokoya lisusu na makambo ya cop. C'est détestable. Donc si nous pouvons comprendre c'est eza bateau, biso bateau, ndeto zo boma mboka, biso bakolomboka na biso to boma yango parce que ça ne peut pas s'expliquer que Kivu, Goma, tout ça bana est bateau dans le gouvernement mais pas si que la manière dont condition to tcheli population pour na kokoma
Bukavu, il faut passer par Rwanda. Par Rwanda. Alors pendant cette période, bande konabiso balikara par Rwanda, bakomaka bien ou bien zalaka ma ba souci. Non, et c'est ce qui yango biso to mitunaka. Est-ce que awa na Kinshasa ba mona kabiso déjà neti ba Rwandais ou bien mona kabiso ndenge nini? Parce que moi j'avais demandé na président de la République na tunaki na ndekonanga Kazadi Nicolas. Na tunaki na Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ya Mbangai. Na ebisa kipe makambo to ko sala poke kimia ezala. Kimia ezonga na est. Oyebisa ki neti nini ce qui est salé. Non, na ba memo ezali na kendaki kuna Jean-Pierre Bemba pesa kinga conseiller na ye to solaki na ye makambo nyonso wana. Mais qu'est-ce qui se passe? Toko solola bien makambo nyonso mais en réalité rien ne se fait pas. Qu'est-ce que eloko yo tozolo makambo ya sécurité? Et avant na loba yango na linga ko yebisa bande ko na biso ko uta nani Goma ko kende Butembo. Il faut le capar Rwanda yango kombo j'avais oublié mais na lingi kaka ko yebisa bango ba ke eza Butembo vile na kolu. Donc il faut passer par les Rwandais. Donc kolongwa Goma pona okoma Butembo, il faut passer par les Rwandais parce que la route principale qui mène vers le lieu confirmé et convenu ezali mabe. Vous comprendre. Donc, il faut tout bunda. Si sincèrement nous sommes sérieux, il faut pas problème ici là. C'est très important. On ne peut pas continuer à utiliser nzela ya muto tozo benga ennemi ou bien ba ebisabiso. Si nous sommes maintenant des Rwandais, ba ebisabiso, ceux qui biso kuna tozali déjà considérés comme des Rwandais, toyeba. Parce que c'est inconcevable, makambo ya tuzo koloba makambo ya baruti bambongo kozala bokene bosala boye na boye congolais kosala angote justice la paix il faut ezala moi makasi motoneti ya Gilles Alingeti azali azobunda mais il y a pas la justice pour l'aider bakokanga mutu ko mona lobi mutu abimi nae. Alors en tant que disons votre qualité à défenseur à droits de l'homme, défenseur à population, qu'est-ce que vous pouvez demander s'il faut formuler quand même une question, une demande très sévère envers le chef de l'État? Qu'est-ce que vous allez lui dire en lui regardant droit dans les yeux? Ngai Fachi, président de la République, nalingaka etro. Nalingaka mingi. Na kenda na IDP to solana Kabuya wana ezalaki na 2016. Okay. Tuzo kusola makambo ya sécurité, makambo ya génocide. Et puis bayamba kinga très bien. Mais ce qui se passe actuellement, ezali azala neti chef de quartier ya RDC. Neti to mona Kagame soki Rwanda ezobonga parce que Kagame a mis Zouaka comme chef président. Azala neti chef, donc chef de quartier. Donc il est au service de la population, c'est ce que vous voulez dire? Non. Mais tout ce qui se passe dans Kati Mboka, il faut l'andela yango, surtout ba projet. Mais le chef de l'État le fait. Na lingi koloba mingi te. Mais wana ezaka ka iloko na zoloba. Si les plans sécuritaires na Kati ya armée na biso ezali infiltré tina suka. Donc atala ndenge nini ya kosilisa na ba généraux ya mabe. Ce qui fait que tozo perdre tout le temps ezali yango. En même temps total ndenge nini sur le plan sécuritaire parce que biso na est na Sud Kivu. Précisément na plaine de la Ruzizi. Toza na place tobenga ka Rwanda. Rwanda wa pardon Bwegera ezaka na banya Rwanda. Nde batondi place yango. Il y a quelques ba autochtones, ba fulero muke mais plupart eza Banyarwanda. To sala eloko to benga ka local défense. Local défense. Local défense. Local défense wana ezali population ezali armée. Pas de militaires, pas de police. Mais population nazolo bape makambo ya ba wazalendo te. Et pas Babylon se bichambuke. Et pas banani ba groupe armé o tozana ngokuma bande ko na biso ba betela ka mboga na biso. Mais ba local défense ezali complètement différent ya oyo. Donc ko armée population jeunesse pour na ko protéger mboka na bango. C'est ce qu'il faut tout ça là na Goma. Yango moni na Sud Kivu basakana kana ngote. Parce que population ko gende na bilanga
ayebi wapi atie boro na ye boko sakana na ite na butu bango ba telemi butu mobimba bazoko circuler na ba quartier na bango pour na assurer sécurité soki ba monika ka munguna boy ils sont bien armés bazouye il faut total ndenge nini ya ko intégrer ba jeune wana ba jeune bazali prêt mais il faut total ndenge nini ya ko intégrer donc ko armer bango pour être plus clair armer la jeunesse parce qu'il y a pas quelqu'un oyo akotia kimia plus que bango oyo ayebi secret ya mboka na bango koleka bango azate bango il faut total ndenge nini ya ko armer ba jeune wana ba local défense bazali na Sud Kivu tout de suite que je vous parle na plaine de la Ruzizi na ba montagne nyonso ya mitumba bazali soki Lubarika okomona bango partout okomona bango bien armé jeunesse ba viola kamutute ils sont là pour protéger yango moni Sud Kivu ezana kimia OK Goma bazoko kate il faut total ndenge nini yoko armé to créer na kati ya jeunesse ba jeune ba continuer toujours cause ba motard continuer misala na mais butu boy balati mais vous ne voyez pas que c'est très grave que qu'on utilise bateau bazaba professionnel ya armé té ko simbisa bango manduki ça peut barder à tout moment. Non mais déjà makambozolo ça c'est vrai mais je ne vois pas aucun danger parce que déjà tous un exemple à Sud Kivu ils sont là pendant des années local défense local defense. Les gens qui sont dans la sécurité en Boka Baebia Makamonazolo, ils sont là. Déjà, tous un exemple parce que ils sont là. Bazana bana na bango, bazana basi na bango, maman na papa na baser na bango na bayana babanda ka bango nyonso. Il ne peut jamais faire du mal à cette population. Jamais. D'ailleurs, Azan fier qui a protéger la population na bango. C'est ce qu'il faut faire. Sur le plan sécuritaire, nazo senga na président de la République. Tolinga kaitro. Ngana bima aux États-Unis na zwa mbongo ebele na keko battre campagne na Sud Kivu pona ye pour que aleka. Très bien. Tokenda na montagne partout. Et puis aleki. Donc pouvoir reaye ezali ayete za biso nyonso. Donc récite na eza récite na biso. Yango soki toye awa tozolo ba qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ayoke la biso. Sur le plan sécuritaire na lingina zonga mwa muke na 1994 génocide à Rwanda et Salamaki. 1994, Rwanda ezalaki na combien d'habitants? Rwanda ezalaki à peu près na 6 millions d'habitants. Baboumi bango na kati ya génocide à peu près 1 million. Batikali à peu près 5 millions d'habitants. Lelo Rwanda ndenge tozoloba. 30 ans plus tard, donc ce qui est politique, la politique d'anticipation. Qu'est-ce qui peut nous arriver dans 30 ans? Lelo Rwanda est commis à peu près na 14 millions, bazo kende 15 millions d'habitants. Dans 30 ans, baouti na 5 millions vers 15 millions d'habitants. 14 et quelques bazo qui ont 15 millions. Donc, ce qui te sali même chose, la même politique d'anticipation. 30 ans plus tard, donc, bakoza la 50 à 55 millions d'habitants. Kagame oyoka kindenge alobaki ke Congo eza na mabele, toza na mabele na baza mabele ya Rwanda eza na Congo. Il faut ba récupérer ango. Donc, ils cherchent la terre. Bazo luka place wapi bakovanda parce que na lelo baza na place même ya kosala bilanga te. Dans 50 ans dans 30 ans plus tard bakozala 50 à 55 millions d'habitants. Bakovanda wapi? Mboka wane kosala muke. OK bazo mona RDC na munene nango ezali. Il faut babanda bitumba lelo, babanda ko récupérer, ba continuer, bazala pe na mabele. Donc combat eza combat ya mabele. Ata soki to sali nini ba négociation ndenge nyonso to sala ngo e ko réussir te. Tozo préférer réussir mais ko réussir. Donc eza combat ya mabele ata soki to ke États-Unis ata soki to zongi e ko réussir te. E ko réussir te. Maintenant pour réussir to sala ndenge nini. Donc plan na bango il faut bazo ya mabele. Yokanga très bien, j'aimerais que vous m'écoutez parce qu'il y a les Congolais qui vont m'écouter bakoloba maître oyo aloba makambo boye azala contre pays. Non parce que c'est ce que nous voulons un peu savoir. Ouais. Comment vous pouvez qu'est-ce qui vous convainc de dire que attention toke wapi e simbate pose un problème ya mabele. Oyebi natangwa Mobutu amonaki danger wana basali CPGL, ce n'était pas pour rien. OK. Rwanda, Burundi na Congo tozaka na visa te.
donc neti naza awa boye nazwi kaka na malade na ngana ke kovanda na ngana Rwanda mutu ako tunanga mutu nazate ndenge toza boye banya Rwanda bako yakaka na est na mboka na biso sans problème mutu ako toucher bango azate. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc ba ça là c'est péché parce que ils ont compris que pour que ba oyo ba ya ko zongela bisote un jour il faut tout créer le komoko ko sala ke toza la neti batu moko. Très bien. Donc na lingi ko kota loin te so ki otali pe constitution na biso article 207 ezolo bake pona unité africaine congolais Congo a cédé un parti à mabele nango pona oui pona mboka mususu bien pona la constitution. Je suis en train de chercher la constitution au lobby article 217 article 217 de la constitution. Rapidement, 217 de la Constitution. Et le Biboué. Na titre 6 nango, des traités et accords internationaux, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, nous tous boye, Kagame zolo ba mabele, Congo za na mabele nango, toza na mabele na bango. Banyamulenge, pardon na lingi ko benga bango, na benga bango banyamulenge te parce que ce sont des Rwandais. Mais bazo vanda kuna balobike, bazali à danger minoritaire. Donc il faut céder un parti pour la unité africaine. C'est ce que la constitution. Constitution donc ils ont supporté Kagame. OK. Constitution Nabiso ils ont supporté Kagame. Tout céder mabele pour la unité africaine. Donc constitution il faut tout changer. Donc déjà à partir de ça la révision constitution, il faut article ba revoir balayer yango mbangu. Mais attention, babalaye en Ngombangu, yomoko lobi que ezali kamama belé, c'est-à-dire ça ne va pas changer. Non, ça va changer. Ça va nous servir à parce que actuellement tous en constitution ezo pesaye makasi. Donc tozali déjà bloqué na constitution wana. Tozali bloqué. Donc il faut tout revoir constitution wana. À part qu'on revoir yango, tozana article 10 ya constitution. Je vais lire article 10. Ngalelo photo tanga pour que ça montre un peu ce qui toko modifier constitution parce que ça tire dans tous les sens. Les gens pensent que Félix Tshisekedi azobomba eloko moko derrière modification en constitution, c'est ce qu'il attendait. Mais total d'abord le pourquoi il y a modification en constitution. Article 10 de la constitution. Chapitre 2 de la nationalité. Je vais lire plus rapidement. La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte, de recouvrement de la nationalité congolaise. Ok. Là, c'est la nationalité congolaise est l'une et exclusive. Donc, ngai maître Elik Fikiri Mourefu. Na stala États-Unis plus de 25 ans. Mes enfants nés aux États-Unis. Ma femme congolaise. Nga moko congolais. Tozana bande kona biso pe bavanda ka Afrique du Sud. Baza ba congolais. Moi si nae congolais, congolaise pardon, yé moko congolais. Bande kona biso msusu na Kenya, msusu awa na Brazza, na Angola, France, partout, ti Belgique, bana na bango, bazali ba congolais te. C'est ça le problème. Parce que Banawana baza déjà bas sud-africain. Babotami en Afrique du Sud. Banawana botami aux États-Unis. Écoutez maintenant là où c'est danger, les dangers. Oui. Or que les parents peuvent encore être là, baza ba réfugié kuna. Mais moi na botami kuna. Mais baza ba réfugié, baza même pas na nationalité sud-africaine, ton nationalité américaine, ton nationalité française. Mais les enfants sont nés là-bas. Bango mi balé baza ba congolais, mais compte tenu
constitution na biso lobby vos enfants ne sont pas des Congolais. Donc ceux qui moi na wana lingi koya ko visiter Congo, il faut azala na visa. Attendez. Non, je dois terminer. Ouais. Ça c'est le danger. Et plus grand danger. Parce que toi ton enfant comme OK ka na Angola, au vandi na okula na Angola moi muke au Bali, au Boti na Angola. Na Angola, mais moi na yo wana za Congolais te. Ceux qui lingi koya na Congo, il faut azwa visa. Maintenant pour un Rwandais, pour vous dire que notre constitution il faut la changer. Référendum, il faut ça parce que ngai tozo ba document ebele na présidence na 2018, na 2019, na 2021. Na koti sa ba document ngamoko. Secrétaire nanga Sharon, madame Sharon ako ebisayo. Yé to kei to a déposer ba document na ba document pour na modifier constitution. Donc un enfant des Rwandais là où je dois chiter na lingi koloba. Un enfant des Rwandais. Très bien. Très bien. Maman rwandaise, papa rwandais, ou bien des Ougandais, bab aye na Congo, aboti na Congo. Mwana wana azali Congolais. Azape na droit nyonso koleka yo mwana na yo parce que ovanda kaka na Angola, aza na droit nyonso koleka yi. Même si ceux qui ba parents en fait, disons, ses parents ne sont pas congolais. Papa na maman, disons, o aza ougandais, au koto rwandais ou béninois. Et bayeka abotami ka na Congo. Directement à la nationalité, ils ont payé ça moins en fait la constitution. Non, déjà ils ont payé ça moins na nationalité. Parce que ce qui totali pe loi organique au tangi na kati na article 10 wana loi le lobby une loi organique kozala ponako ko clarifier la condition ya reconnaissance. Voilà. Loi organique wana ezali 04 loi organique ezali 04/024 ezoloba sur 3 types de nationalités. Ezali nationalité ya acquisition. Vous comprendre? Ezali nationalité ya affiliation. Ezali nationalité ya appartenance. Tozali na 3 différents types ya congolais. Donc mwana na yo wana azoko kwea na 3 types ya nani ya congolais. Mais un enfant des Rwandais tolobi ke tozo protéger Congo. Tozo protéger Ango. Mais un enfant des Rwandais aye abotami na Rwanda, aye abotami na Congo, papa rwandaise, maman rwandaise, mwana wana zali congolais 100% koleka mwana na ngai. Vous voyez là où se trouve les problématiques de la constitution. Il faut tout changer en gros. Donc, avant que Bitumba, et si là na Est, nous allons, il faut tout bunda, na 2 éléments. Modification à la constitution, en même temps, diplomatie à la makasi, en même temps, tout travailler sur idéo na biso na mboka pour na ko limisa monguna. C'est que si c'est très important. Dans l'exemple na ko ebisa yo un exemple ya nani ya exemple ya exemple oyo na lingina pesa yo ya kaka ya constitution na biso constitution na biso ezali mabe. Tala exemple na lingina pesa si je vais parler un peu problème ya constitution na biso ezali neti mwana muke moi et maman oyo ba yebisa ki maman okoko bala okoko ko botate. Tu peux pas avoir un enfant. Donc le docteur a yebisi que tu peux pas avoir un enfant. Mwana wana et maman wana par la grâce de Dieu a zemi. Après aboti mwana. Dès que mwana wana abotami, maman wana azuka akisi apesi mwana abumi lisusu alingi abuma mwana. Mwana wana me moya tambola po aza déjà maladif ezate. C'est ça exactement notre constitution. Ezalaki moi OK na 2006 tu sais que doit mulumba boya. Akoki jamais ko participer na ba élection pour constitution ezalaki mabe. Amona ki tout aboya ki. Mais lelo na quand na lobby aza mwana il fallait to battre l'époque akola baeko sala quel pays du monde sauf la RDC où ils la tour moko ya ba élection présidentielle. Donc muto akozala na 10% en un seul tour. Et un seul tour ezala ki na 2 tours. Poison na zolo ba maman apesi mwana poison yango wana na constitution na biso parce que constitution ezali mère ya mibeko. O lisi ko constitution wana akola azala maman ya mibeko to empoisonner. Bah bimisi premier tour et deuxième tour bah zongi premier tour. Nyonso wana zalaki ke il pensait que Kabila a ko vanda comme Yoweri Museveni pendant 40 ans
ils ne savaient pas que Dieu a un programme Moussous. Mais comme Félix a sali premier mandat, deuxième mandat, tout le monde est déjà progressé aux Amabi. Et deuxième exemple, élection à Sénat, Moutouneti Sénat. Tu ne peux pas botiailler na élection indirecte. Il faut que la Batoba choisir Bango. Parce que bah sénateur, bazali émanation à la province. Voilà. Mais il faut. D'ailleurs, c'est pas seulement ça. Il fallait d'ailleurs Sénat et Zala supprimer complètement. Parce que Sénat et Angomoko, ils ont en 2022, budget 2022. C'était la démarche. 24 millions de dollars par mois. C'était la démarche de Marie-Josée Ifoko pour Tampunga. Mais nga moto na bandaki yango depuis kala. Ok. Ce qui est talika ok na YouTube nango ok na Facebook nanga ti descend seulement au komona. Na zolo bayango na 2020 et na 2017 nga Kabila balingai bakanga ngai balobi tika koloba makambo. Il y a 3 sénateurs qui sont venus me voir chez moi balobi maître tika koloba makambo. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Est-ce que c'est la politique ou quoi? Ozolo bato buma Sénat. Na mon si bango tozo nous sommes en train de dépenser à peu près 24 millions de dollars. Na ba député national, na assemblée nationale. Différence c'est la nini? Ah, différence c'est que ezake bazwaka na bango lare na bango ya bien. Différence c'est mbongo na bango. Mbongo na bango. Dis-moi qu'est-ce que le Sénat fait pour la RDC. C'est une question vraiment au nazo tuna d'aba politicien ndeko Eliezer yebisa biso différence entre bino na ba sénateur. Non, bango bazali wana pona ko confirmer mibeko. Donc bango juste pona confirmer mibeko. Mboke futaka bango. Ko confirmer mibeko pe ko tala makambo ya province. Mais qu'est-ce que basta la ya province Otokoloba. Vous savez, notre pays actuellement tozana 105 à peu près 105 millions d'habitants. Budget na biso, il y a 10 milliards de dollars. 10 milliards coûte ezo ya na césarienne. Difficilement, et mon akate. Sikoyo, avec 105 millions d'habitants divisé par 10 milliards d'habitants, donc, ce qui tolingi otoluka PIB, otobenga produit brut. Chaque Congolais brut, je crois. Chaque Congolais aura au moins quelque chose, il y a 55 dollars par an. Wana il faut olia. Ole sabana utangi sabango tout ça transport na yo nini na bachele na yo tout ça nyonso na kati. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Donc nous sommes très bas yango tozo loba plus important tokata Sénat neti Sénégal et salaki yango là où j'ai voulu koloba Sénégal et kataki Sénat pour ils ont trouvé que ils dépensent beaucoup d'argent. On est en train de dépasser à peu près 24 millions de dollars par an par mois. Sénégal na Congo. Non yoka tozana na réalité mon côté. Non, et même en réalité ce sont des Africains comme nous, ils ne sont pas basés en Europe, basés en États-Unis. Attends, je vais terminer. Et là on a ngika koloba bakata Sénat na bango parce qu'ils ont trouvé que ba dépenses les alliés belé font bongo wana ekota na armée, ils font bongo wana ekota na éducation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous on a 24 millions de dollars auto dépenses chaque mois pour garder chambre à Sénat. C'est beaucoup d'argent qu'on peut mettre ça na kati, il y a éducation na biso pe ko futa ko sala parce que pour na ko bunda, ina social. Pour na ko bunda, il faut mbongo. Bitumba ça 5 mbongo, des milliards de dollars. Mais bien que bazo détourner tout qui 500 millions moko ils a détourné. C'est ça aussi. Yango to ko bana émission na biso to lobaki makambo détournement, c'est ça. Merci beaucoup Maître Fikiri, aux alliés avocats et droits de l'homme. Tous ceux qui ça Tout ça la face na ba irrégularité mon boye na chef ya ba kondi ya mboka. Ba catastrophe et salema ka chaque fois. Au moins na catastrophe mo boye salemi mbule beta ki bato ba mire s'écrouler bato ba kufi. Mabele panzana ki katana ki bato bakufi. Alors que il fallait que l'État a ça la mesure préventive pour nako barrer route na ba catastrophe wana. On installe les gens bisika au mai les cas là où on ne pouvait pas construire, on octroie l'autorisation de bâtir aux concernés na bato bakoya pona kotonga. Quand les catastrophes naturelles arrivent, bato bakufi 10 koto, 27 koto. Est-ce que on doit interpeller nécessairement bakonzi ya ba secteur wana ou bien l'État basambisaka été yo en tant que avocat à droit de l'homme, comment on peut régler cette situation face à ba catastrophe naturelle alors que bakonzi ba pesa ki nani ezali situation moko ezali c'est très difficile parce que problème il y a difficulté nango ezali ba catastrophe wana ezali na bamboka nyonso.
États-Unis bomona kabato ba buki bandako na bango, mais qu'est-ce qui sauve les Américains et les autres? Parce que baza déjà na assurance déjà ezali prévu. Mutu nyonso oyo aza na ndako ou bien mutu nyonso aza na babilanga na ye afutaka moi assurance. OK. Pour na ndako na ye. Donc ce qui au cas de catastrophe ye bako rembourser bango, bako restituer bango facilement, sans problème. Et puis baza pe na institution babenga kango FEMA. FEMA ezali institution kaka chargé na ma catastrophe biloko oyo ezali naturel. Ba effet naturel. Neti ba ouragan, ba tornade, ba nini, ba créer institution wana. Moi je pense que na mboka na biso, nous sommes un grand pays, toza na mboka munene. Il faut toza la peine institution oyo kozala chargé kaka na makambo ya catastrophe. Il faut ezala. C'est très important. Et pendant ce temps qui va pendant ce temps samba ce qui ba catastrophe boisalemi parce que aux défenseurs à droite. Et kozala très difficile. Parce que d'abord pour na kolobake to samba, il faut d'abord identifier qui est coupable. Et ça catastrophe déjà. Mboula et Betty et le coupable peut être celui qui octroie les droits parce qu'il y a une place on a baroque au Tonga. Oui, maintenant dans les cas comme ça, c'est là où il faut la justice. Le président est en train de pleurer tous les jours. Justice est amabé. Bosunganga. Mais nous sommes là pour l'aider. Et puis tout ça, avocat quand même international au niveau des États-Unis. Le gouvernement, il faut un bourgmestre qui donne l'autorisation na Mutuaba, Mutuandako, à Tongi, Likolo, à Caniveau. Place où il fallait qu'il m'aille quitta, barrer route Batongi. Ce qui est catastrophe, ça l'est mis. C'est la personne, bien sûr. Mutuane fois, en tout cas, Tolandela la justice. Il faut d'ailleurs makambo kolandela il faut ndako wana babuka yango makambo ya salaki akeko buka bandako ya batu en désordre ça ko tenir compte ya makambo mususu. Ce sont des maisons à casser bandako ya boy. Parce que tu peux pas construire quand même n'importe où. On est à caniveau, bloquer banzela nyonso ba caniveau nyonso ya Kinshasa presque partout et zali bouché. Donc ça doit être inscrit dans la constitution. Non, ce n'est pas même question à constitution. Il cause la loi organique moko boye et bimi. Et c'est fini. Merci beaucoup, Maître Fikiri. Luc Fikiri. Mourefou, disons. Ouais. Mourefou, Nandenge, on dit qu'on répond à bon amituna nabiso. Ouais, merci Mingi. Merci trop. Alors, merci beaucoup, Bandeko Balandia, Masolona député. C'est ici que ça termine. Donc, Masolona Biso, mon collègue, et Komina Souka. To Yambela Kibino, Maître Fikiri. Luc Fikiri, disons, Mourefou, Azali Bongo, avocat à droit de l'homme, Pélissousou, cadre à parti politique Action Commune pour la République, boutique à la branchée pour Awande Bissika, Makamunyo Sotu Amboke Lobamaka. Pour contacter Bisso, on a plus de 243 89 15 15 061, des numéros Nabiso, ceux qui veulent besoin Maître Fikiri, pour bien un numéro, Tokozana Nabino. Ciao. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.